chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Dans le monde spirituel, basa il a raming ba étoile là-bas. Asala kiango non pas parce qu'il voulait le faire. Asala kiango par rapport à exemple spirituel na ye. Siko papa na par rapport à diagnostic spirituel na ye. Atali esika bazalaki amoni mwana mokote ana étoile ya mwana wanate. Tango abimaki na ye azui étoile nyonso ya mwana. Quand je consultais cet enfant, abi papa, même ici na ke esika moko, même ici j'ai de très bons rendez-vous, irataka. Na kozwa mobali ya mukolo mobali wana ko meka ko yebanga papa chic, mikole ko wana mobala kufi. Par la grâce du Seigneur, il faut kolongola molimo ya mabe parce que quand cet enfant est en train de marcher, azali ko tambol na esprit na kati ya bombo ina. Oko remarquer mutu mususu papa chic. Bako la kayembongo. Mais mutu abi papa chic yaka lobi na 10 heures. Quand tu arrives, ayoki na kanda pape solo. Pourquoi? C'est parce que l'esprit qui est en toi, ezali ko empêcher yo. Tango mobali azali ko verser na kati ya mwasi, akoyoka lokola pilipili. Et tango lokola pilipili automatiquement nyoka wana aspirer bon moto na ye. Puis ceux qui mobala ngo ki abimina mwasi lelo, abimina mwasi mususu. De cette femme aussi a okufa. Yo ye ko bota na kati ya génération wana. Innocent que vous êtes, oye ko na makila ba sacrifier. Soko luki nzambe te, vie na yo e ko tourner tout autour de rond. Lelo na Kinshasa, ezali lisusu pasité ya kolonga la statue ya locateur. Peko koma kololo pango. Occasion à ne pas rater. Bas terrain à vendre, ya ba dimension. Lokola 20 sur 20, 20 sur 17, 20 sur 15. Na quartier Bibois, commune et télé. À un prix hors concurrence. Inutile ya kokende musika. Rejoignez-nous na nouvelle cité exaucée patience. Préférence juste na entrée Singaya Inga na Bibois à 20 minutes ya grande route na Simaya concession Niembo Chabani. Ba bonne nyonso chez Bissou Télévision o ezali cadeau pour na bino ta côté na ba bureau ya quartier na se renseigner en tout cas ba belé yango yo. Cadastre ma nyonso normal na prix moko abordable. Donc voilà déjà benganga na lomba po oza pesika na ye. Bino mo bomoni ke ngamo na tamboli mai ezali peso lingo esika ya mai ezali esika ma ya plat ezali olingo mona ngomba donc tout ezali awa donc bobenga biso na lomba shiki mukadi yeyo na mabele na kiti ya musika te Bibois donc entrée à station Bibois koti 10 minutes et belé au commune esika wana. Quartier Bibois, ils ont déjà habité depuis Kala. Courant na maï et Kota déjà Kala. Profitez na occasion Oyo pour Okuma propriétaire Yalopango. Pour tout contact, bengabiso na numéro Oyo plus 243 82 01 22 226. Oza Congolais olinga kambana orphelinat fida ezobenga yo tosunga bana balia balala bien bamela bien nzambe akopambola yo akozongisela yo ebele mpona nini oye kosoutenir baorphelin. Orphelinat vida eza bongo structure oyo eza kokamba bana bitike ndenge bana biso bavivaka na ndako ndenge mpe bana ya vida il faut bavivre parce que jusque là batoma basilati $1 na biso en tout cas ekoliesa bana bitike. Lokola nzambe asenga biso ke tobokola bana oyo lolenge tobokola ya biso ya ndako naza koliki ete bana biso ya ndako bazolia bazosepela mais baorphelin oyo nzambe apesa biso elanga oyo nzambe apia biso baza na souffrance. Du nouveau à un an à Kinshasa, le Cristal de la Foire. Le Cristal de la Foire est une salle de fête de haut standing avec des chambres et des salles de bain avec jacuzzi pour le repos des mariés. Très belle salle avec des grands espaces que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. L'endroit est idéal pour la pleine réussite de vos cérémonies de mariage, conférences, concerts et autres. Découvrez notre restaurant dans la grande période et un jardin à l'espace vert pour vos mariages civils, anniversaires, barbecues, soirées privées et autres.
Nous organisons des services comme le protocole, la décoration, le service traiteur, des conseils et stratégies pour la réussite de vos événements. Le Cristal de la Foire est situé dans l'enceinte de la Foire internationale de Kinshasa Fikin, dans la commune de Limete, entrée première porte en face du petit batteur de Tam Tam. Pour plus d'informations, écrivez-nous sur notre mail ou sur nos réseaux sociaux. Le Cristal de la Foire, le charme et la beauté de l'endroit vous décorent. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue sur votre chaîne chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Merci pour la confiance, merci pour la fidélité. La nenge vous préférez qu'on consomme Bisso. Merci beaucoup na sponsor na Bisso Jésus-Christ de Nazareth, ça y est des sponsors pour na petondima awana chez Bisso Télévision. Merci na ba oyo pe ba benga Bisso pour na ba remarque ba idée concernant évolution il y a chaîne oyo chez Bisso Télévision également émission Police de Star également émission la mission Sika Bravo Jésus-Christ matoni mingi pe na orphelinat vida ya maman Emily to benga yeto songa bana wana bazana besoin ya lisungi na Bisso nzambe kozanga te kopambola yo matoni mingi na ndeko Denis Mosolo azomi na sima ya caméra. Merci na ba oyo nyonso pe balingaka biso te mbote na bino esika bozwami. Merci mingi na maman na fondation maman Denise Nyakero bandeko babolingo. L'autre fois botalaki li solo ya ndeko mwasi oyo oncle na kozwaye oncle saleli étoile na ye saleli bomo seka na ye pour na to yebati oncle pourquoi akomaye na niveau ya abima na mwana ya grande sœur na ye parce que oncle muta beaucoup lié oncle muta encadré oncle muta atangisi mais pourquoi oncle azongi kaka pour abima na mwana grande sœur na ye. Et puis le zama il y a grave ezali que mwana ona na parcours na ye mibali nyonso bakuta na bango bakendanga na okufa to pe e mabe komelaka bango nini oncle a semé na kati ya ndeko na biso mwasi nini memio awa na Bravo Jésus-Christ. Merci d'abord na bat nyonso bazolanda biso. Merci na yo pour ndimiko ya mbanga na émission eloko miminga penza awa eza kosenga lisungi na bino. OK. Et na basali ya nzambe o bazawa to po balekaka awa keba mika koedenga na ba prière nzambe na bango a sunganga ya liboso ya mbona banda naza orpheline. OK. De mère na kufela maman pour nanga na koki komi benga naza orpheline de mère et de père parce que na yebi papa nanga te. OK. Maman nanga tikinga na âge ya 6 ans atika kinga pa noku nanga. OK. Après avoir kotikanga pa noko nanga bota kité nazalaki kanga na noko azalaki pe na moi cité tozalaki ka biso mibale et tant na kokisaki 13 noko bande ko bimalanga lokwa moi sinaye. Pardon? Noko bande ko bimalanga lokwa moi sinaye. Walo zaina âge boni na 13 ans. OK. Et nkola liboso oyo noko bimai na ngai azalai na quit d'après nga na mona ki lokola erreur parce que nanda kutozalai ka biso mibale noko forcer kinga na kokaki ko chay penza ba rigueur ya makasi parce que azalaki na c'est alcool. Mais j'ai vite compris que ezalaki quit te parce que comme ko salima à chaque fois ce qui azana posa ya mwasi akokanga brutaliser nga abimi na ngai. Vous avez na muto obetala solo te? Non. Dans la famille? Na yebi famille ya papa te. Famille ya mama o na yebi azala ka noko. OK. Poti kalanga na noko na mona ki lokwa akoma ki papa et aza mama inda azala ki nyonso na ngai. Baneko ba bolingo bo mona na vie yo bana ko sala makambo isimbaka te nzoka mama na yo azali kamoko asala na oncle na ye et rattraper pe yo. Raison pour laquelle ngana osenga na biso bobenga papa chic nana bosenga prière nana bosenga esengli yo moko na sa examen de conscience oluka koyeba nini ezoleka na kati ya bomoyi na yo. Et puis batimi babenga papa chic alliance ezali wa alliance nanga ko muke donc moyena la tango ezalité donc bobengi moi mingi ko na alliance na sentir que bolingaka ndeko na bino alliance c'est comme muke na luka mbongo pour na la alliance mususu donc so lingi po sunga papa chic na alliance donc na tuna ki ba yesenga $250 $300 pour na
aux amis bali. Donc ceux qui nzamba tout na mutema on laisse sous papa chic alliance au sombelaye voulait juste que là mais au sombelaye pour être tous on pas passer la nzamba ba bénir ya tous on ça na musape nzamba ozanga te ko pambola yo. Merci pe na ba oyo ba tunaka ba évolution ya ba émission na bandi bravo Jésus-Christ. C'est une émission où vraiment ko songape ko paix sa peuple de Dieu maïle. Alors nana Platon ga imoroté nana l'homme de Dieu papa Steve. C'est avec lui qu'on va essayer de faire des analyses. À tel côté spiritualité, il y a problème, il y a moi na oyo, il y a nous qu'on a biso moi aussi. Papa Steve n'a pas si mbote. Bonjour papa Chic Mukadi. Sangonin. Nzambe na mawazali ko batela biso kimezali. Voilà. Comme biso na lo sambo. Ozali Nzambe na bikamwa, Nzambe alliance, na pecho merci pour la grâce. Na pecho merci pour la opportunité. Zala liboso na biso Nzambe na bomoy, na sima na biso mo batel pe mobikisi. Tika ete émission oyo ekende ko pambola mutu nyonso ana problème yango na sambeli bongo na kombo na Yesu Masia etolobi amen. Amen. L'homme de Dieu tuyambio awa lisusu na plateau na biso chez biso télévision na maye ona ote koloba awa komuna mwana mana kozwa mepai ya oncle na ye depuis bo mwana eloko nini esalami tope oncle a créé na kati ya vie ya mwana wana. Merci beaucoup papa Chic. Tika Nzambe na bikamwa akende ko pambola yo. Merci. Pe na pamboli ba abonné nyonso ya chez biso télévision. Na pesi merci na mutu o azali na sima ya caméra. Nzambe na bikamwa akende ko pambola bato nyonso. Papa Chic eza important mingi. Oyebi tango na yambi libota wana parce que moi na ngonga mu na les prières. Dans la landi libota na comprendre beaucoup de réalités. Réalité moko makasi. Parce que na ebisaka bato papa Chic avant de faire un traitement, faut faire un bon diagnostic. Il faut koyeba qu'est-ce qui a fait seulement. Papa a kolisi mwana. Mwana akomi kokola. Papa abandi ko bimana mwana. Ok zaka esengo makasi papa Chic. Yake papa kolisi mwana, noko kolisi mwana, atangisi mwana, mwana pe a bali, izalaka esengo po na baboti. Mais chose grave, c'est pourquoi na ebisaka bato spiritualité papa Chic eze loko austan na aventure te. Spiritualité eze loko il faut mutu ayiba malamu. C'est ainsi la Bible dit mon peuple périt par faute de connaissance. Bato ebele bazali koyeba te maye e kokomela bango. Papa Chic ko remarqué tango Yesu Masia abotami. La Bible n'a pas dit que Jésus qui était né. Alors nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. Ok, la personne qui était née papa Chic, ce n'était pas, c'était Jésus. Mais batuba moni Jésus à travers étoile. O moni noko wana zaki mutamisala mabe. Noko wana azara na posa ke azala une personne célèbre. Azanga elokote. Ma sali analyse na bana nyonso bazalaki na kati pembe naye. Na bano ya yaboti. À comprendre que étoile ya mwana oyo. Ce qui parce qu'il y a un mystère qui s'est fait. Natango mutako de vierge mutu. Il y a c'est tout un mystère. OK. On remarqué papa Chic tango Moïse batindi ange de la mort di bosso ya Moïse. La Bible dit Sephora par il y a la révélation ya Nzambe à comprendre que ce qui Moïse a keboy a okufa. La Bible dit que Sephora a eu prépuce. C'est qu'a eu moi poso ya sexe ya mwana ya muke akati yango na mbeli pe azui makila wana atangisi yango na makolo. Alors tu es le mari du sang. Automatiquement, c'est pour qu'on remarque na katia Israël, na katia Israël. Mutu pa bala mutu papa Chic. Baba la ka mutu vierge. Pourquoi? Parce que makila oyo mutu a sopa kanase. Et ça n'a fait mon comme sur le plan spirituel. C'est ainsi ba obligé ka mutu qui était pour bala moi si il faut dans la vierge. Pourquoi? C'est parce que makila ya liboso oya zo sopa wana et ça influence dans la spiritualité. C'est pour qu'on remarque mon kili balobaka ndeko ba permettre un terme parce qu'il faut expliquer makambo très bien. Très bien. Baloba ke mo bali nyonso oya divergaka moi si ezalaka pasi moi si abosana ye. Pourquoi? C'est parce que a sopicie makila pour la première fois.
Siko papa wana par rapport ya diagnostic spirituel na ye. Atali esika bazalaki amoni mwana moko te ana étoile ya mwana wana te. Parce que en réalité papa chic étoile ya mutu etambola na aura. Oko remarqué dans le monde spirituel basa la raming ba étoile ya bato. Papa lobite na kati ya libota oyo étoile ya mwana oyo eko rendre vie nanga stable. Eko pesanga eloko maosongolo. Asala kiango non pas parce qu'il voulait le faire. Atala kango par rapport à exemple spirituel na ye. Et tango abimaki na ye azui étoile nyonso ya mwana. C'est pour qu'on remarque quand je consultais cet enfant, papa, même si na ke sikamoko, même si j'ai de très bons rendez-vous, irataka. Na kozwa mobali ya mukolo mobali wana ko meka ko yebanga papa chic mikole ko wana mobala kufi. C'est parce que na kati ya kosangisa nzoto na mwana yoana atika ki semence moko ya mabe. C'est-à-dire semence c'est un aspect spirituel. Ba benga kango dans le monde de délivrance l'aspiration spirituelle. C'est que esika nyonso mwana mwasa ko bimana mobali. Ce qui bazui âme na été ba ozwa étoile na ye. C'est pourquoi moi na koli. Il paraît à sambeli na batebele. Et aye ko consulter biso, on a compris que être ya papa wana izana kata bomo ina. C'est pourquoi la plupart des gens papa chic bazali ko se rendre compte que vie na bango ebeba. Mais baebi source nangote. Lelo moi na wana tolande les prières par la grâce du Seigneur, il faut kolongola molimo ya mabe parce que quand cet enfant est en train de marcher azali ko tambola na esprit na kati ya bomo ina. Oko remarquer mutu mususu papa chic bako la kayembongo. Mais mutu abi papa chic yaka lobi na 10 heures. Quand tu y arrives ayoki na kanda pape soloko. Pourquoi? C'est parce que l'esprit qui est en toi ezali ko empêcher yo. C'est pourquoi to kotia na ba séance en prière tozo tala ndenge ni nzamba azali ko ba directive par rapport à vie. Mais moto na nzambe mo moto na moko et qu'est-ce qui fait que bat ba kufaka? Eloko nini za na kata bomba ntoto na ya bomwasi. OK. Ezali oncle wana tom eloko batika na kata ntoto na ye. Tango papa wana parce que soko landi malamu a deverja qui est na volonté na été. OK. A força qui est. Ouais. Papa wana a força par rapport à ba instruction atikela ye eloko moko lokola nyoka. Et à chaque fois oyo mibaba sa couple na ye akoyoka neti eloko essuyer. Bato ba permettre ngai na expliquer loko yo tango mobali azali ko verser na kati ya mwasi akoyoka lokola pilipili. Et tango lokola pilipili automatiquement nyoka wana aspirer bon moto na ye. OK. Et puis ceux qui vraiment qui bazaki na misu ya molimo malamu ya ke baluki mosala nzambe ba ko sambela parce que c'est un esprit incarné. Et puis ceux qui mobala ngo ki abimina mwasi lelo abimina mwasi mususu de cette femme aussi a okufa. Parce que na généalogie na bango nyonso par rapport à spiritualité, ba na posa ke batu nyonso ba kutana masi wana ba kopoye a bénéficiak. Ba mususu ezake tango mutu azokufa ba âge na ye ezongela ye. OK. Tango mutu azokufa sokazaki mutu mayele wana ezongela ye. Soki mutu azaki mutu étoile ya mbongo wana ezongela ye. C'est pourquoi à se rendre compte pour à ça l'analyse. Mibali nyonso na bango il faut pas kufa pourquoi. Or que na kati ya séance wana basalaka makile sopanaki et puis ta makile sopanaki noko na ye azwaka pape mshwa apangwisaka yango. Donc c'est temps-ci to kolandela ye kutu yazaki mutu akufa na mawana nzambe na salikete akobika bikama na nzambe. Voilà, mais mutuna ya vantole kan sujet mususu comment na lolenge ninga komisi koyo solution ezani ni po makamwane sila atika libongo libela to ekosilaka ekosenga pe makila sujet sopana po makamwane sila to ndenge nini. Papa chic bilobi ke moko tia yaka ipana Yesu Masia kozonga ndenga yaki. La Bible dit si la croix tout est accompli. Tozali kolandele na ba séance de prière. La délivrance avait dit rendre une personne libre. Azalaki na se ya envoûtement, azalaki na se ya ba cérémonie diabolique. O soki nzambe te mbele anuel ngesilela ete. Papa chic en tout cas ezalaki cérémonie moko mabe makasi. Lokwa tozo kolanda na bisa bato derrière tout acte papa chic il y a un esprit.
Et loko nyonso na spiritualité, il faut qu'on fongue la ngomiso. Parce que zana batu muso ba landa biso, Papa Chic, des fois azali kobi kamakambo ya ibite. Des fois na naissance, moi seul des fois ako bota pe moi na lelo. Moi na pe ako subir même conséquences. Ako subir même analyse pléatoire. C'est ainsi muta ko remarquer oh, nga na sumuka na ngai te. Nga na bebate. Pourquoi liba na ngai commis problème? OK. Pourquoi ceux qui n'a juizem, il faut zemo sopan. Pourquoi ceux qui n'a luka mukanda zoyate. Mais au setali yo moko Papa Chic. Ozane sika moko babysité. One sika moko to na mama bete. OK, ba conséquence oyo mama na yo asala. C'est ainsi Jérémie azoloba. Ba tata na biso balia kamanga. Mais biso bana mine komingai. Je me pose une question Papa Chic. Comment ça fait-il Papa Chic aliemang? Mengai mine zamangai. Munoko aliemang eza munoko mususu. Mais munoko ya ngai eza munoko mususu. Spirituellement, on n'étend pas de petits les liens. Parce que ba koko na biso ya kana Papa Chic, ba yeba kanzambete, ba sacrifier ba génération, ba sacrifier ba étoile ya bato. Pourquoi? Parce que maintenant, il y a pour ça comme maintenir gloire. Il y a comme maintenir stabilité. Parce que dans les temps anciens, parce que spiritualité ya kala, na le keseni. Spiritualité ya kala, non luka toute une génération. Admettons par exemple, bazui génération à liboso ba sacrifier. Yo ye ko bota na kata génération innocent que vous êtes, oye ko kota na makila ba sacrifier. Soko luki nzambete, vie na yo e ko tourner tout autour de rond. C'est pourquoi na yebisaka bato Papa Chic. Soko moni makambo simba kate. Il faut se poser des questions. T'as la vie à papa na zakandengeni, t'as la vie à maman na zakandengeni. C'est pourquoi na yebisaka bato. Ata soko uti musala, zwa katan ya rotuna papa. Papa bobota mandengeni. Maman bobota mandengeni. Papa po bala maman bosala kandengeni. Parce qu'il y a certaines cérémonies Papa Chic. Oye sale makamukola mabala. Oye kanga ba vie à bato ebele. C'est pour remarquer mutu azoya ko bala mwasi moko ya ekolo songolo. Bako senge biloko ekolo wana. C'est les coutumes. Ezana mutu moko Papa Chic azoya bisanga lobi papa. Nazoya ko bala mwasi. Ndenge zalaka ava mutu akota na kati ya ndako basopaka bazwaka mbongo babokaka likolo. Papa Chic tango azozwa mbongo abwaka likolo, oke noko ya mwasi azalaki wana. Azwi mbongo atie na poche. Tango makambo libala esili, azongi na ndako na ye. Abandi kosaka na mbongo. Dans 2 semaines après libala, musala mobala esili. Mobala ke musala boye balisanse na musala. Ake na compte mbongo a compte elimu. Donc babandi vie est commis difficile, ata lipe est commis problème. Azalaki na ndako ya $300, akiti na ndako ya $50. Azoye bate nazalaki bien d'un coup makambo échangé. Tant aye consulter biso, nzamba ye ko révéler source ya problème. C'est pour qu'on remarque les lots bato bana molimo na nzambe. Soki ba ke ko bala, papa ka sumbongo te. Obe ba bisa mobali ya ko bwaka te, mutunzu muta obwaka. Pourquoi? C'est parce que bakanga mbongo mobilité. Parce que dans les coutumes il y a plusieurs choses. Ba vie ya bato beba, pe makambo ya bato beba. C'est pourquoi on a conseillé à Kabatou. Parce que Papa Chic faut belo komoko. Na sena moi. Pour mutoyer bate vinanga, ezali ko tambola. C'est par rapport aussi. Mutoazo sala musala mrambeke ne besote. Mutoana kati libala na kimiate. Mutoana kati libala na banate. Il faut faire la bino. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Ce qui mutoa bandi ko se poser ba question Papa Chic. Lokola mwana wana. Tanga bandi ko sala ba analyse. Mo bala liboso akufi. Ya mi bala akufi. C'est ainsi conscience et comme peut-être makamboza. En réalité, on doit se poser de très bonnes questions pour évoluer dans la vie. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Toke Nesiko na ce deuxième sujet nabiso. Mais avant tout, batu ningai est-ce que pasteur de la foi a foutakio pour le belamen? Ni na ebeli pasteur wana non nandimi pété. Parce que c'est quand on a le barrage nandimi pasteur de la foi dans la carte. Nini est-ce que vision parce que beaucoup de gens m'appellent sur ça. Papa Chic, est-ce que pasteur wana ba foutakio mbongo te et tout. Et merci beaucoup Papa Chic. Je pense que Batebele Baebi pasteur de la foi. Na monakaye souvent quand la télévision. De vie boye, je l'ai jamais vu. Tu vois comment on était. De vue. Tu vois comment on a été. Papa Chic, je vais dire à l'église aujourd'hui, et à toutes les personnes qui nous suivent.
Papa Chic, témoignage ya bato, eza ya bato. Mais témoignage ya Nzambe, eleki ya bato. Parce que un jour, bato bako changer maloba. Mais Nzambe, maloba. Il est important que Dieu te témoigne, que bato ba témoigner. Pasteur de la foi, c'est Dieu qui me l'a témoigné. Et puis je dirais ça, maloba nyonso pas avec beaucoup de conviction. Nzamba talisinga ke pate un bon pasteur. Pasteur azobanga Nzambe. Oyo, et puis je lance cet appel. Batoba peut ça les confiance. C'est un homme de Dieu qui marche à la crainte de le Seigneur. Oyo, Nzamba pesi. Et quand je parle de ça, ce n'est pas que nazolu que le commenter. Je parle ainsi de le Seigneur. Papa Chic. Ceux qui batoba ça la mabe, quand nous parlons mabe, pourquoi pas que l'oba oeza malam? Nous dénonçons que ce qui est mauvais, oeza mabe. Ceux qui nous témoignent, kaza mosala Nzambe solo. Pourquoi pas tout l'obate? Pourquoi pas seulement que l'oba mola mouya moutou fafuta? Papa Chic, ndongo moni na vandi bo mouta funa kombe bona lobona. Je parle de ce que Dieu a dit de moi-même. Que c'est un bon serviteur de Dieu. Azamu salan Nzambe oyo Nzamba yebi. Et je me répète pour dire, batu nyonso bandaka pasteur de la foi. Ba pesa eli sous confiance parce qu'aza eli ya Nzambe. Et je répète, même moi les gens m'ont appelé. Il y a un pasteur aussi à Benga en Australie, abi pasteur Bino Bozalaka boye, des fois pasteur de la foi Pession Bongo. Non, non. Je témoigne ce qui est vrai. C'est un bon serviteur de Dieu. Et je pasteur à Pessinga-Mbongote. Je parle ce qui est vrai. Ce qui est la vérité à travers Mbongo. Je mets ma main d'alliance du colo. À Pessinga sans faute. De preuve, de vie boye. Tout comme on en a dit. Donc, Bopé, ça pasteur de la foi confiance. Et puis, ce n'était pas ça notre émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. C'est très important. Ngai nazu deya oyanga parti na rolinga pe okabona peuple de Dieu moi prière pe na ba oyo peut-être ba se retrouver na dossier oyo ya ndeko moi si makambo comme na vie pe ba monsieur mona ke ba bilembo ela ça peut être c'est comme si ba parents to ba koko na ba leka na manzela mo boye oyo comprendre raté na olinga ce que vous a possible au sambela pona batwana et puis au pesa numéro de téléphone na suka nzambe apambola yo. Merci à sponsor Nabiso Jésus-Christ. L'homme de Dieu. Merci beaucoup. Nabatunyo Sobazuli Bakuya Olanda Biso de partout au monde. Tikan Zambe Nabika moi akende ko pambola yo. Zambe oya benga na musala peut-être au talinga lelo. Peut-être ernyo sokotalanga. Je n'ai rien vous dire. Au komina suka bien-aimé. Makanisi na yo e komina suka. Tu es en train de te poser des questions. Na sambeli tango mulayi. Na pesi ba offrande belé. Na zobika bika mwana nzambete. Est-ce que likambo na nzamba yebite? Laisse-moi vous dire. Dans la terre des hommes, na bilaka na nzambe chaque chose à son temps. Et dans la tango muto akolela. Yana tango muto akonyo kwama. Mais yana tango pe nzambe fatel ma pona problème na yo. Yaya partout au monde. Bato bako bika bika mwana nzambe. Yango na pamboli mama Sandra ikenge mboyo isikazali. Nzambe apambola ye. Yango na pamboli papa Marcel, mama Florence na Belgique. Nzambe akende ko pambola bino. Na pamboli mama Bibish na Belgique. Ezana mutu moko benga ndenge yo benga kinga. Azaki na problème sérieux. Ala la kapongite. Ata na moi akomona visitation ba marito femme de nuit. Alandinga ndenge yo landingai. Abenginga. To diagnostiquer problème. Totuni derrière cet esprit ya quoi? Bien-aimé dans le Seigneur. Avant na sambela pona yo, na zwaka temps ya ko diagnostiquer. Ya koyeba cette maladie, eza basé à qu'est-ce qui est derrière ça? Ozana problème bien-aimé. Wana problème ya maladie. Wana problème ya sida. Wana problème ya cancer. Makambo simba kate. Oboti mwana na yo. Mwana ya zolobate. Oboti mwana zotambola te. Libala sokeye ifwe kende. Baloba maloba na kati ya famille na yo. Depuis otia dossier ya mukanda makambo zo simbate. Nzamba ebisinga. Ce n'est pas pour rien que tu m'as suivi. De partout tu es bien aimé.
Les gens de partout m'appellent prophète. Tobenga kaba mususu bayamba bisote. Mais yo, je ne croyais pas qu'au yambanga. Je n'ai pas dit qu'il y a un spécial. Mais nangolupe ya grâce ya nzambe libosa ba moinanga. Bato ba ko témoigner bikamo na nzambe. Bato ba ko témoigner loboko na nzambe. De partout tu es, n'hésite pas de nous appeler. Ou on a problème elekio makanis. Ba sambela sambela pona yo. Makambo simba kate. Laisse-moi vous dire, nzambe ya papa nangai apôtre Augustin Mwimp. Nzambe ya benganga na musala. Ana capacité ya ko visiter yo. Maladi wana ba minganga ba ko lembana nango. Mais nzamba le manale lote. Les gens peuvent dire, akokufa na maladi wana. Sida wana kisi ya sida la rate. Laisse-moi vous dire, ce sont eux qui disent, mais nzambe nana lobite. Nzambe nangai ana capacité ya ko pesa yo mukanda. Ana capacité ya ko guérir yo na maladi wana. Ana capacité ya ko longola ona se. Peu importe maladie, peu importe ba problème. Et ça le kola moi na moi si on a dans prière na ye. Ba bima na ye pa noko na ye pour ayi baba chance. Peut-être na ba parcours ya vie na yo. Okuta na mibali o bima na bango to baso bima na bango. Ba bebisa étoile na yo. Makambo simba kate. O sali boye mabe na kata foyer wana kimiate bana bayakate. Na ye ko lancer appel oyo. Nzamba tindinga pona yo de partout tu y es. Mais quand Nzambe na biso ako visiter yo pe ako pambola yo. Yango soko na posa ako benga biso. Il en a plus de 143 97 023 36 67. Plus de 143 97 023 36 67. Ti kan Nzambe akende ko pambola bino. Nzambe ya Madame Dorcas Soland Okoka yende mama ya bana nangai. Nzambe akende ko pambola yo. Nzambe apambola baboni nyonso bazuli bako kolanda biso. Nzambe la pona yo. Na kombo na Yesu Masiya Nzambe na Bible. Yawe na sambeli pona mutu nyonso o azuli baku ya kolanda ngai. Maladi wana ekoboma yo te. Maloba mabe ya batata mwasi ya bakoko na yo ya na impact mokote na kati ya bomoi na yo. Na longoli kombo na yo na liste ya échec. Na longoli kombo na yo na liste bato bako sacrifier ane oyo. Nzambe na ngai a localiser lipambo na kati ya bomoi na yo. 2023 eleka boyete. Lipambo li nzambe na ngai ekota na kati ya bomoi na yo. Esika nyonso zona na ngai. Soko na maladi telema na kanape. Telema na mbeto wana. Na kombo na Yesu Masiya. Nde na sambeli bongo. Amen. Tika Nzambe oya benga biso na musala. Akende ko pambola bino. N'hésite pas de nous appeler. Nzambe akobangate ko pambola yo. Bye bye. Lelo na Kinshasa, eza lisusu pas cité ya kolongwa la statue ya locateur. Pe kokoma nkololo pango. Occasion à ne pas rater. Bas terrain à vendre, ya ba dimension. Lokola 20 sur 20, 20 sur 17, 20 sur 15. Na quartier Bibois, commune et en télé. À un prix hors concurrence. Inutile ya kokende musika. Rejoignez-nous na nouvelle cité exaucée patience. Référence juste na entrée Singaya Inga na Bibois à 20 minutes ya grande route na Simaya concession Niembo Chabani. Ba abonné nyonso chez Biso Télévision ou ezali cadeau pour na bino ta côté na ba bureau ya quartier na se renseigner en tout cas babele yangoyo. Cadastre mamunyoso normal na prix moko abordable. Donc wela déjà benganga na lombango po oza pesika na yo. Bino mo moni kenga mo na tamboli mai ezali peso lingo esika ya mai ezali esika ma ya plat ezali olingo mona ngomba donc tout ezali awa donc bo benga biso na lombango shiki mukadi yeyo na mabele na kiti ya musika te Bibois donc entrée à station Bibois koti 10 minutes et c'est belé au commune Sikawana. Quartier Bibois, ils ont déjà habité depuis Kala. Courant na Maï et Kota déjà Kala. Profitez na occasion Oyo pour Okoma propriétaire Yalopango. Pour tout contact, bengabiso na numéro Oyo. Plus 243 82 01 22 226. Oza Congolais olinga kambana. Orphelinat Fida ezobenga yo tosunga bana balia balala bien
bamela bien nzambe akopambola yo akozongisela yo ebele mpona nini oye kosoutenir baorphelin. Orphelinat Vida eza bongo structure oyo eza kokamba bana bitike. Ndenge bana biso bavivaka na ndako ndenge mpe bana ya vida il faut bavivre parce que jusque là bato mawa basila te $1 na biso en tout cas ekoliesa bana bitike. lokola nzambe asenga biso ke tobokola bana oyo lolenge tobokola ya biso ya ndako naza koliki ete bana biso ya ndako bazolia bazosepela me baorphelin oyo nzambe apesa biso elanga oyo nzambe apia biso baza na souffrance. Du nouveau à un an à Kinshasa, le Cristal de la Foire. Le Cristal de la Foire est une salle de fête de haut standing avec des chambres et des salles de bain avec jacuzzi pour le repos des mariés. Très belle salle avec des grands espaces que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. L'endroit est idéal pour la pleine réussite de vos cérémonies de mariage, conférences, concerts et autres. Découvrez notre restaurant dans la grande période et un jardin à l'espace vert pour vos mariages civils, anniversaires, barbecues, soirées privées et autres. Nous organisons des services comme le protocole, la décoration, le service traiteur, des conseils et stratégies pour la réussite de vos événements. Le Cristal de la Foire est situé dans l'enceinte de la Foire internationale de Kinshasa-Fikin, dans la commune de Limete, entrée premier plan en face du petit batteur de Tam Tam. Pour plus d'informations, écrivez-nous sur notre mail ou sur nos réseaux sociaux. Le Cristal de la Foire, le charme et la beauté de l'endroit vous décorent.